Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Oh. Edino. Yoza fin. Mutaleki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yoleki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ezana Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT, bolanda Boss Brother TV. Mais bondi menanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo à PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Masuru ya sika pour la cérémonie na bino, pour la mariage, anniversaire, baptême, na ba cérémonie nyonso, ba événement nyonso. Alors Congo Vibration et il biso gâteau ya sika na kombo ya gâteau Vibration et kokuma mana chariot aquarium. Alors pour le kozwa gâteau oyo, ko contacter na numéro oyo 06 23 98 88 88 et bon déjà numéro zali 07 83 08 66 04 Congo Vibration et Elibiso Masolo ya sika gâteau vibration ni par ailleurs et kokumba mana chariot aquarium okukuta yango kaka na Congo Vibration gâteau eza elengi mpe ntalo moke plus à négociable vraiment soki olingi kozwa gâteau ya kitoko mpo na feti na yo, mpo na libala na yo, mpo na anniversaire na yo, to mpo na baptême na yo, luka Congo Vibration obengi bango na numéro ya 06 23 98 88 88. Deuxième numéro eza bongo 07 83 08 66 04. Alors Congo Vibration et émission Masolo ya sika avec chariot aquarium wana nde masolo ya sika basolo oyo esalama na l'hôtel nulle part ailleurs. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image Mapango Bosei ngai na lelia solo kodecevoir na tena miso bato mai ya la mele solo komona e balili soka okole na tepa Bosei ngai na lelia solo kodecevoir na tena miso bato mai ya la mele solo
yebani soka soka okoyeba te boya o Edimo image Somo somo esalinga Tango na yokaki okotilo kitalo Somo somo esalinga Tango na yokaki okotilo kitalo Mwana mayele, mwana soba Azalika kabana, tina nini okabona bako Mwana mayele, mwana soba Azalika kabana, tina nini okabona bako Yamba ki malauka Olaye Yaremi ma bise Et ça me cote ma boulou Mama Nandela Nandela Mama Nandela Mama Nandela Mama Nandela Zambeli Misoni Zambeli Misoni Zambeli Misoni Zambeli Pemaloto Zambeli Misipale Nalela 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 Mayaye Nalela 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 Mayaye
à la piste, s'il vous plaît. Tio kangelinga elokile loposa morima ekoki na yawana kolia teo susina motema na likambo yebisanga nini na sala koko akufatikanga nayo na monio ningiyo bosana malobola kaka koko na simeto maloba elisaka bato latinangara tibetral olomaki okomoya naiteo atapasi ya moja diwa Yebisanga nini na sala, c'est toi mon cœur, c'est toi ma vie. Ma de 500 ans à quoi qu'on fait, ni balavoye sur mes yeux. Olaï. Tatio kangeli ngaelogi, le lopos somo di maekoki, aya wana koliateo, susina mote mananda di kapo. Yebisanga nini na sala koko akufatika nayo na moni olingi obosana Malatsangu bon compte à la piste s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois vous savez la vie bon compte à la piste s'il vous plaît bon compte à la piste Waduka contre la piste Waduka Sorosali na Mosité de Fatakiti Maman Mami Kafungu contre la piste soit papa contre la piste Lazio kangeli eloki Lelo posso movima e koki Gaya wana koliateo Susina motema na ngali kambo Yebisanga nini na sala Koko akufatika nayo Na moni olingi obosana Malobola kaka koko na sibeti Malobola elisaka bato Latina tara tibetra Oloba kiyoko boya naiteo Atapasi ya moya liwa Yebisanga nini na sala C'est toi mon cœur, c'est toi ma vie Un des 500 ans à Kokoufaye Di balaole sur mes yeux Soki alokindele likamona tituna kendete na masusure Maima mupana na mitema ya bato Mango mazali komebisa mokili Soki pekanga na motema Ekoluka ngaina ya bandatoto Luka ngaina masouvenir Koko kutanga pembeni ya motema na yo Na hani nazali kozela ngatie Tonga ekota na ye Mutu eba kompesa na rezo Fotembe ya tango Mitula oyo nazwi enote na mokili na koluka se na Bible Ona kokaka te osilikarati Lobisa moninga ye Soki lelo tokamwani natikaka bango moko bakoseka biso mosika towuti na manyema tokobana Kinshasa lelo yobayanga soki nalesi yokisi na kosala tupu yo saza anatie bien bato nyonso baza kobina kasi nazali komona président Kambulu te Barami président Kambulu Barami contre la piste s'il vous plaît Kin Cargo Express otindi lelo ekomi lelo président Barami contre la piste bandeko bobolingo kosiko tokosambela lokola boza mitema ngolu tokosambela soki nalobi nakende wapi bino mpe tozonza na kitoko te bien ya poli
nakende wapi datie nakende wapi datie nakende wapi datie nakende wapi kambulwe nakende wapi bana changu voyez me répéter vraiment oh là là nakende wapi datie nakende wapi datie nasina mpona yo na mote nakende wapi datie nakende wapi nakende wapi datie nakende wapi nakende wapi rafe nakende wapi nakende wapi ya repi nakende wapi nasina mpona yo na motema kotikanga te poli nokina kokwea poli ya mama Chantal Maki Malauka Aïe Mabise Ketani oh ma bise Fariseo Bolaï petit frère propre José Wanduka King Cargo Express King Cargo Express na mabulu motuko ekomi molingo na biso ezali na maboko na yo tika kotala pembeni okoya komona bayomo balekinga tika nini tosona na se ya loto na toko bomwe kumbakambo natie moto ya kokumbakambaki barami akosona kata kolmonaka te olingo ezali lokola ekoti ya liebo ekokumbanaka na nzete mibale te na bimi babengaka mosi babena bakopartage oh journal King Cargo Express mon ami agence bien sûr et Kéline Lélan et commis et Kéline Lobby et commis de Castro ya mama Chantal
national. Est-ce que ça l'a Patrick Malovengi, Global Express. Kutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya si o bakutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Nous batu kuzali na Kisasa. So batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Mabi agence c'est ça à Moko. Maman le Global PM Express. Patrick Malovengi. À Air d'ouverture, la chose à l'île de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, vous avez la photo. On dit que tu as un bureau en Afrique. Mais vous avez tout là. Global Femme Express, ils ont fait wapi. Ils ont essayé de couper la tête. Ils ont fait la Satorus. Ils ont fait la Satorus. Au côté Satorus. Au tourné numéro 25, Ville Léon, Bandikou. Wana okumana Global Femme Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu la dévolution basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Le team de la petite poli, la poli express, où il sera des jours. Et surtout, il y a un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter que le monde a mis au fouti à la poto, au salle maramio sur ma kin, la ndenge et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mori ndenge prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo. Bandikou, Global Femme Express, ils allaient agence yassi, oh bakutia biloko, pe uzia en assurance nyonso. Pour la biso awa, ils allaient rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un biloko, c'est qu'on a quelque chose de mitika na moko. Na biloko.